nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs, chers internautes. Tika et Nzambe Apambola Bino Sikabozali Bandegonyo Sobalandaka ABC1 c'est Jésus-Christ qui est le number one partout dans mon kili Sikabozali, maman Chantal Yao, papa Osé Nzamba Pambola Bino. Voilà, donc tout ça toujours dans l'actualité. Oui, toujours objectif, tout ça au milieu du terrain, c'est-à-dire au départ d'autres, on peut savoir des informations par rapport à l'actualité aux Anambo Cannabiso. Tout assisté il y a déjà 4 jours passés, non, il y a 3 jours passés, na rentrée triomphale, il y a mon Amboka Félix Tshisekedi à Kinshasa, puis na Vital Kamere Ndebazuberango Fachivit, donc rentrée triomphale, Otomonaki, je connais Bilili Baro, balancez nous pas aimé Bozo Landango, et donc voilà, les lots Toyeba 8 jours après. Le lancement, il y a campagne électorale à Wanambo Cannabiso au Séni à Lansaki déjà. Que fait l'opposition? Est-ce que Bazola la Kaka ou bien Bazali il y a la Mokaya? On a tout sur l'ana mobilisateur adjoint national. Il y a UDPS, fils Mokoko. Bonjour Ndoko fils. Bonjour Ndoko Jimmy. Nena bandara toujours santé na yundengenini et puis santé parti. Ouais, santé na bien. À part la fatigue, la mobilisation pour tout travailler vraiment pour Esimba jour. Très bien. Tout faut normalement il leur manquer avant tout na autre compagnie na introduction. Vraiment tu assister qui na rentrée moko triomphale il y a mon amoka Fachi na Vital Kamere ou bien Fachi vite. Moi une petite lecture par rapport il y a rentrée là-bas il y a mardi. Ouais, on remercie le peuple congolais. Pour l'accueil au chaleureux de haute en couleur à Pesaki na président Nabiso Félix na directeur à campagne Vital Kamere malgré nature et perturbaki ngula forte pluie mais peuple à la qui sait que azamungwate akoki kosi la pété et salagi que peuple akendaki à se présenter qui na niveau aéroport dans les premiers ali et loko wana ya marée humaine et salamaki et salamaka série à roi Baudouin pape Jean-Paul Dena héros national 59 donc et loko wana soko boyango il faut ça là beaucoup plus attention c'est que vous avez un problème à misu soko zape aveugle c'est que atana solo avec la yokaki plein wana ndenge zalaki. Donc le peuple ayaki sans bis il y a Transco babis à l'état le peuple s'est déplacé na o babengi kokende koyamba o babengi candidat commun à base o eza Fachi. Moi kana ke pesa magite pona kokende kuna na ebite yo za cameraman ozalaki yana okoko alo soko filmaki bato ba opesa ba mbongo diffusant. Mais je ne crois pas biso tozala ba sale comportement to somba conscience. D'accord, fils Mokoko, l'accord de Genève boycotté c'est vrai, mais accord à Nairobi to et répondre à l'aspiration, il y a base. Et répondre à l'aspiration à base pour dès que ba signa gango, il y a eu ba manifestation à joie, ba tu a eu des personnes biso tozali to kende ko fêter na siège à INC et lobby nango na plateau nanga ya Congo éveil peuple TV. Na yambaki ba jeune ya INC na ba jeune ya UDPS donc et ça livre vraiment base et sengo parce que réaction à base déjà positive qui veut dans la voix du peuple c'est la voix du peuple. Je crois. Kolinga to pesi chance te na ba prophète à malheur. Ozo comprendre. Oui. Mutu mote sera lingi moi sine to tane tikenga na lingi
concert na bino ya presse Anya Star epesaki lobby déjà nakanisaki to kabwana okomboya mobali moko alingaka mwasi mpo akanisaki baokabwana. Mais tout est possible hein? Bon makambo yalaka tout est possible soki eye na momana bokabwani mpe ezalaka nango liwa te babokabwani misusu eyalaka pole misusu bokola lisusu plisi wenge kabwaniaka te wenge lere kabwanaka na 4x4 et permetta lelo bawera bakomande bakoma bajibe mpe bakomande bakoma donc bokabwani misusu yalaka mabe te soki eye tokoasime nde président Félix aloba. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous ma bête, mais Moutouna Nanga ezali que c'est vrai. Si on a retenu bien à niveau de l'opposition, vous avez aligné, à part le président Fachi, tout le monde a appelé président Martin Fayou, le côté Lamouka, ils ont un groupe Moussous, président Moukia et tout consort, puis Bazali. Mais au comment on a été fils Moukoko, quelque part de l'autre côté, il y a FCC, aligné Ramoko. Bozo Banga Kao, on a été. Le problème est que la question, il y a multitude, il y a candidats qui répondent. C'est ça aussi la démocratie. Priorité, parce que tout le monde a tout banga, franchement. Non, banga nini. Vous croyez qu'il y a un FCC un candidat? Kabila est venu avec marionnette Nechadar à lobby qui est un dauphin. Vous croyez que Batouana de Bazana Mitema na Bamba le Chadar candidat na biso? Non, baloba ngote. Bako ape bayebisa na ba famille na ba bomeka ko voter Chadar ite. Mais bako lo bango te pokuna babetaka batu eza makambu kopa minduki. Mais biso nde tozaboye. Baninga oyo bamoni ke bango bakoki. Po Kongo ezokufa na o babengi kibonga yo. Kibonga yo pe mutema mabe. Eza na batu misu basila déjà na politique. Neti bambemba na bakatumbi oyo baza n'impact te. Basali ndeko na biso Martin Fayulu oyo ndenga bandai kolanda biso babomi e politiquement. Comment? Na makambu na bango à Genève. Bayebi kende eza boye bango nde bazana ba otika na ba koya ko saele campagne ate. Mais est-ce que vous êtes conscient que le pouvoir est Samarali Banda Oyolobiana Aza soutenu par Batouana pour que Bino vous êtes soutenu. Il semblerait que vous êtes parrainé par Ouganda. Ouganda na nini yango batu bake na encore en Nairobi. Donc batu so bakuta na Brazzaville baza pe parrainé na Sassou. Wana eza makambu eza basepelaki bakende na Nairobi pour bazalaki na Europe. Donc batu sko balingi toke na la Lille to na Sanza. Soki balingi toke na la Lille batia ba donc eza soto kebo emabe. Soto kebo emabe. Dans le premier ali ki toke ndaki Nairobi ezaka géographie. Donc planète Terre. Toke una to sololi makambo parrainage jana. Donc personnellement ngana e bien ngote makamwana ata soki nanya ngwa yaki ko parrainer so peuple aboyaki. Fondation Kofi Annan azalaki kuna peuple andima akipaye. Dans les makambu peuple makamwana tout inde peuple amoni ça va. Mais les gens de Komoko to interviewé que c'est par rapport à la pyramide inversée à l'objet que UDPS bozan na kata libungi parce que pyramide inversée na pratique politique ils a raté. Il faut la pyramide toujours il y a roté les chefs azali kolo bino nasé. Donc on vient de base après chef nasé. Ezande na parti na bango mutu asala yango mutu moko. Vous comprenez? Biso parti na biso eza parti oyo. Biso parti na biso eza parti oyo balobaka. Parti na biso eza parti oyo balobaka ya nini? Le peuple d'abord. Stopé. Biso parti na biso basalango pas un individu pour la maître au babengi donner des leçons. Parti na biso eza parti des masses pesama na 13 personnes. Il y a différentes régions ou provinces où basangana basali parti. C'est-à-dire pyramide renversée, il y a un des principes à démocratie. Les peuples au balobaka, les peuples souverains. Donc
yo soko yo kobo yango se koza na philosophie ya bato baloba ya ba autorité morale. Biso na IDPS to ala na autorité morale te. Tozande na président du parti oyo akoki kolongwa lobby après congrès so biso to sepeli. Donc au moins IDPS il y a différent na ba parti tout ya monde. Donc les parti mo ezalaki taillé o babengaka na o babengi va démocratie naturelle. Tshisekedi a au moins un jour batu ba comprendre que c'était un grand. Batu ba bimisa na bango ba principe ebele ya ba macroéconomique. Batu ba bimisa na bango ba biloko ebele. Mais Tshisekedi abimisa ba biloko misusu oyo même so ke na droit constitutionnel na niveau ya VAR ezalaka te. Ba professeur à droit constitutionnel ba bimisa ngo te. Ba carton jaune ba carton rouge oyo ba sesanga bazwa temps ya kobanda ko décortiquer pe batimsu ba komela ngo ba livre ya droit constitutionnel. Donc na minute on a biso IDPS c'est un parti bien conçu, un parti où on a bien structuré, bien organisé na ndenge au moins IDPS eza l'unique parti au Congo vendredi partout dans le monde réunion fédération Salamak. Samedi partout dans le monde réunion section Salamak. Dimanche partout dans le monde réunion cellule de Salamak et de manière automatique. Donc il peut battre lelo bakoma ko salango au mona ma bakoti réunion bazala msu 4 basali va principe Bible le baka moko mibale misatu soki basangani Tshisekedi aza na kati na biso. Donc soko ke baka moko basangani Jesus na kati. Nazo yebisa yi de pesa za parti mo mystique. Omoni ngane nazo réfléchir. Ce n'est pas toi qui réfléchis, mais c'est Chéri qui réfléchit. Ndenge nazo réfléchir eza ndenge combattant États-Unis nazo réfléchir. OK. Donc c'est loko moko boye ti batu bazo kanisa ke a caméra ko trahir bino o caméra boye. Nazo yebisa ba caméra ko trahir Félix. Mais ko trahir bazaï de peste. Pour Félix a collé caméra bazaï de peste ko tikala. Ba soko biso tozwa na parti oyo. Mais c'est Koufa. Mais bonjour, choc, baloba kapenda Moutou Assazo qui déjà azakama président. Mais comment bonjour, est-ce que Moutou Nengza, vous êtes très convaincu na mariage au Bossali Penza na UNC? Tozako. Sur le pays image moro boye sur le talent peut-être heureusement. Image wana na ebezo loba ona loba ba makambu ya koloba ke caméra caméléon. Okomba ba propos to. Te eza wana te. Oyo wa. Bose ngata régisseur a tchelanga image wana oyo ya je crois il y a 96 2006 2007 na lobani eza yote ya mona mboka caméra soki na zongi songo c'est comme si à lobani tocha image ça va et ma image wana accord de l'Emera. J'espère que pendant les élections on va nous montrer cet accord, mais moi je vais vous montrer un exemplaire d'un accord signé de la main du président de votre parti politique, Etienne Tshisekedi, avec le Rwanda, déjà en novembre 98. Novembre 98. Nous avons beaucoup de cartouches, mon frère. Je vais vous sortir des cartouches de 1966. Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. On lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion. Où est passé l'argent? Nous avons beaucoup de dossiers, donc soyez un peu humbles. On va revenir sur ce terrain-là pendant les débats. On va revenir. Alors je voudrais, s'il vous plaît, monsieur Gabriel Kayembe. On peut perdre Kayembe. Vous avez vu qu'on peut perdre, on est tolérant. J'ai eu un débat contradictoire avec Maître Mukendi à Limité. C'était un piège, moi je ne savais pas. Monseigneur non, Père Léon de Saint-Moulin m'invite. Il a dit, monsieur Caméré, bon, venez expliquer un peu aux intellectuels chrétiens l'accord global inclusif et la marche de la transition. J'ai dit, Père, depuis hier, je ne suis plus au gouvernement, donc à quel titre je vais parler? Il dit, non, en tant qu'expert, même si vous êtes du PPRD, il n'y a pas de problème. Il est 10h, je me dirige vers l'église Saint-Dominique, je trouve beaucoup de voitures dehors et beaucoup de gens dehors. Je dis, tiens, il y a une histoire ici. J'entre dans la salle, mais vous trouvez que c'était une réunion de l'IDPS. Il a dit, non, voilà, il y aura quelqu'un d'abord qui va faire une première lecture pour critiquer le gouvernement et vous allez vous défendre. De ce maître Mukendi.
Mon frère, l'intolérance a élu domicile dans l'UDPS. Puisque là, félicitez nos militants. Vous dites, je ne me cache pas, je suis de l'UDPS. Et vous avez entendu dans la salle quelqu'un ou spier ou vous dire, monsieur, sortez. Au contraire, quand vous avez parlé, vous avez été applaudi. Mais soyez quand même reconnaissants. Nous sommes tolérants. Mais quand on applaudit aussi quelqu'un du PPRD par les membres du PPRD, prenez aussi acte. Pourquoi vous voulez qu'on vous applaudisse, vous, dans un auditoire du PPRD et qu'on ne m'applaudisse pas moi? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la dictature dans le sang. Et quand je disais ici, je n'ai pas voulu le dire ouvertement, qu'il y a des partis politiques qui disent si ce n'est pas tel, c'est le chaos, c'est eux. Si ce n'est pas Etienne Tshisekedi qui gagne, c'est le chaos. Non. Voilà, je crois que Toto Landa, image Oyo, Kamere a accusé même président Félix, pardon, président Tshisekedi le père, par rapport à Acta Sala, Yamabe, par rapport à Liwaya, Lumumba et des choses pareilles. Vous ne craignez pas que ces histoires, elles à la moi, elles ont gagné nos ressources? Là, monsieur soyez bakite. À 8 ans, il y a Goyeba, il y a Honda Lobby qui est accord Wanao y a signé à rendre hommage à Tshisekedi. Na minute au caméra comme Tshisekediste. Donc, vous avez balayé tout ce qu'il avait dit là. C'est ça la politique, il y a président Nabiso Fati à l'Obaka la triomphe et la réconciliation. Au moins, il se retrouve comme Zong. Biso tu as un problème, pas même na Martin Fayou. Mais tu as regretté que Moutou Moko Bandai Kolanda Biso, cousin Moko Aya Katolia Kane na Mesa, bah envoûté pas des personnes. Même opposition CPI, na Katumbi opposition Iranium, so basali addition na bango comme opposition Titanic. C'est-à-dire, quoi? Bazindi siko, pe tolobi pour maweleki, tolobi na bango que la porte est ouverte. Yo muto omoni ke okokokano komela mai te. Kanga tabwe de sauvetage aux accords ya Nairobi ba poste ezebeli. Soko ye toko tia ta oteka ata ba ticket na Gambela ezape poste ko servir Congo. Biso atosala na gouvernement te tolobela Congo te. Toko tia oteka ba ticket na Kasumbale ça oko servir pe Congo. C'est ça. D'accord, merci de faire la c'était qu'une parenthèse. Toko Tasko la campagne depuis peu présent Fati Aye, ça fait déjà 3 jours et on a habité. C'est comme si à l'ali adresse monte dans la population, à lobby, à la télévision et puis équipe à campagne jusque là où en sommes-nous? Tous autres travailler au moins il y a symbiose, il y a deux parties minene et amboko. Tous autres ça là-haut va venir quelque chose de il y a parité quoi bisona batu ya INC. Nous sommes en train de travailler. Mais campagne obino bomo na net ba misusu basi ba bandi biso to bandi. Et puis si ça tournait, ça il faut le rappeler hein. Campagne za o mona ba photo ba teli batu na ville comme opesa batu ben somnité. Ba photo mo ba tie na ville oyo. Ba memi chadari na beauté chinoise ba sali soin de visage et simbité. Dans ce tali photo wana les autres batu o ba bengi ba cauchemar. Na minute on azoye bisayo. Yozo mona ba photo. Biso to sa campagne à l'américaine. Ça la marque. Biso to sa lo ba bengi campagne naturelle. Pe campagne na biso za déjà na o ba bengi makolo oyo ko tambola. Projet de société na biso programme. Programme na biso za lutte contre la pauvreté. Et ça facile mouta yo capable s'impliquer. Pays de pèse chance il y a Félix César. Akuta déjà IDP ces années qui parti moko boye moi na gâteau sur le plateau. Dans parti bien implanté donc les années qui moi na kuti ba tie sani na mbele ba fourchette ba mayonnaise. Donc Félix Nengazana azane na musala ko sala munene te. Donc il aussi to implanté là est déjà parti. Yo moniteur ya zalane na Nairobi abengiga fils mukoko na lingi. Yango moi azana moi une certaine zalani na Nairobi abengiga lobi fils mukoko na lingi na mona plein de série yezo kota na Jérusalem ngana c'est président na nga yo ko mona. Mba mona la mugi na ke ba parlement debout de to loki journée ba tutu ba kotima ba misusu ba beli ba AVC bino ba journaliste c'est bon que nous vérifier.
Et belé bana ba AVC siko na momoto. Avec ça les colo ya plein wana. Yo yebite kibasa na politique ba choc sala kamabi. Kibasa po ba bimisa na San City abela debi ya liwane pe yangwana. Na politique vont so ba boyeli likambu moko boye choka mabe. Bato ozomona ya lamuka o so pièce à voiture asika basali wana. Batu wana ndengo ozomona bangwana. Eza plateforme nini wana moi nini ko ba ko yango pièce cité faut osara garder le temple de la démocratie. Donc je crois que moi modération ça là. Et bon le mo bo saliga lelo yozomona ngo pe donc Congolais komika olamuki komo benga Jimmy platform. Donc Congolais ba koyelega ba biloko mo bo kufaka nango. Te eloko ekufaka te za IDPS. Vous comprenez? Jimmy nga nazoyebisa yo batu bazala calme biso IDPS tozoyebisa batu bo pesa ba $1 na bino pour faire to. Ah, opération ça toujours hein? Opération ya $1 wana ekokende ti après le 23. Après le 23. Les 4 années. Après 4 ans. Siko tozo sambela Kabila azala mvute asasa ba élection te mbongo wana nyonso tokozwa ya opération ya $1 pour la élection. Soki ya sasi ba élection te to tsango mbala mona o ba bengi soulèvement populaire article 64 to bengani. Ndeko fils Mukoko, il y a un petit doute aussi ça batu baolo baké c'est comme si bata peut perdre bazo soutenir bino poto landi image moro ya Duni, je cite les noms parce qu'il y a des images alors lui a félicité courageusement Namboka Félix Tshisekedi aza c'est un acte patriotique bon selon hier ninga ndimi to kine ba machine à voter yo ba ko mo sousonner bino hein et bongo yesoka lobi bongo si mo komi peu moi lié l'engi ya lobi bo to pesa gembo soka lobi bongo ezo engagé kaka bango bazoloba on a cadre ke bino bo mona neti ke to komi balé biso na bango to yebani te Dans ba biloko mutu mo azoloba na musiki ezo engagé kaka nga na ko tenir compte na ba propos ya mutu moko mais aux au courant nango na ko tenir compte na ba propos ya Monsieur Duni ate o aloba ke Kabila ko triplé mandat. Ça c'est pas azane témoigne ya mamo bona excusez-moi les termes mais c'est pas un homme ou akoloba nanga likambo mo bona tchao na mutu nanga bato anga ki para ba honte ba papi tamba ba Duni ya na ki para ba honte. D'accord, merci beaucoup. Je crois que vous allez comprendre les propos tenus. Ils ont engagé Kaka Sonotor, c'est fils Mukoko qui est le mobilisateur national adjoint. Il y a UDPS, aux partis Mounene Nakati, il y a la République démocratique du Congo, je crois. Bandeko Baro, comme tout le monde, question Belli Banda, Bozo, la réponse par rapport il y a lancement déjà à campagne. Manamboka Félix Tshisekedi, Azali, Balobi, toutes les batteries sont en marche. Donc, ouais, tout Bourbanda campagne. Campagne d'Engezana déjà. Première prise. Débouche à l'oreille, ça la manango déjà. Première prise, elle est arrivée. To communiquer bino karaté programme na biso. Ndenge to ça. Retardé parce que to tika iso na. Mboazo landa biso te. Mboazo landa biso te o milute. Et par rapport il y a étendu il y a pays hein parce que vous êtes toutes les 26 provinces. To yebindenge to robetango. Ba général adjoint à parti na biso basi bakitaki kaya eteni akenda déjà Équateur batumi donc to yebi ndenge to kobeta ngo donc ekoza akombo na bango te po menda ko ya koloba ke ba bengai ba na Congo donc le problème ça pour na mangamba campagne nazoloba kaka sikoyo na komi kolingana bimisa nzembo ya vigilance électorale. Nzembu wana eza nzembu oyo donc na remixango nazokotisa sikoyo eloko ya yoka base na kati donc esenga ivana tikela ngo tan l'air na yoki bakombata babwaki eloko ya yoka base ife kota na kati ezobima naza na besoin ba soutien po tosala clip ya vigilance électorale wana donc ekobima na cadre ebeta siko bato bayoka campagne nango yango nde nazoyebisa bato to balingaka masolo nga nayelaka bango ya UDPS bakokobenga nga na numéro na nga oyo eza plus 243 85 084 65 55
plus 243 85 084 65 55 Bourozwanga pour Boye Bandeni Boko soutenir. D'accord, tu commis Nasuka. Dernier mot, message nini particulier au côté ça combattant à travers le monde pays ya Congo awa. Message nanga on a copé ça à travers le monde des abozo comme en États-Unis. Nazolo bana ba Congolais boza distraité. Tokola na insécurité, to botisa basi na biso bana na insécurité. Toujours continuer. To continuer, to liaka na insécurité. Nanu toyoka te ke Ben Laden a tie bombe mo na Changwe Panzibat. Na minute onde tozabwe makambo bozo ko ba djihadiste ba kocha so ba Ben Laden. Eza ba je ya Monsieur Kabila. Na ide abangi sa communauté internationale ba bimaya ya koloba bo monte kutu bango ba ta sécurité makasi ba kei moyen to ça c'est élection ezate. Tozolo bana bino bongo. Soki ba meke ba okende na bango ba kende na bango tokotika na Kabila na o ba bengi combat cage. Kabila ça c'est élection. Soki Kabila ça c'est élection là je suis en train de dire na Congolais nyoso zala responsable. Ezao babengi soulèvement populaire récupération ya pouvoir na makasi conformément à l'article 64. Yo c'est l'article 64 alinéa premier. Eza article 64 pe article 5 lobi tout pouvoir émancipé. Bato bazolinga baboya lisolo à base. D'accord. Mais la constitution ku balobi que tout pouvoir émancipé pesa lisolo à base. À base. Dans la minute on a zoyebisa yo Jimmy makambo esalamaki jour ya koya ya Félix eza neti lisolo nayebi te so na koloba nini. Donc ti sikoyo toza nano na bémotion ya ondo moni président azokoka te azokoka na koapparaître te. Donc aza traumatisé ya komona ke. Apparemment vous êtes plus emporté na masse wana. Est-ce que c'est la masse qui donne la victoire aussi? Masse wana ezali oyo babengaka un échantillon. Parce que même masse wana tout le monde a un peu na masse mo jo Fayulu yaka, tout le monde peut jouer Bemba yaka, tout le monde même masse wana. Ino vraiment na moni botuna babilo msuzea oyo kabatunde ba commenter na l'émission. Nazo linga ngope. Le problème est ça vraiment yo lingo comparer loko ko. Te na comparer te na pesi na sali juste au parallélisme kaka. Ya Fayulu wana oyo zoloba bozolinga toloba na ndeko na biso tozolinga lem susu to pesa ta poste ya immigration atekata ba tike na Gambela. Ya Fayulu oyo zoloba makambune wana ezalaki neti famille mo ba ke kokunda mutu na bango na cimetière. Ozo comprendre? Donc na famille bazara asete. Famille na bango wana donc eza famille yo babengi la muka bakenda nde kokunda mutu na cimetière wana alaki cortège à matanga. Cortège on a zoé biso soko tali ba comparaison. D'accord. On n'est pas là. Merci. Toujours chuté. Na lingara sois sincère hein. Aussi ça c'est mission. Zala sincère benda soko s'adresser na mona mboka Fayulu. Message mo ya poko yebisaye soki pas zongana nini aya. C'est pas un problème, la porte est quand même ouverte pour nous lever les messages. Au moni mutuso basi ba betier marque à 6666 à toteye Bible banda Genèse et Apocalypse à obongwa net. Dans un likamba woloba na Fayulu te na minute. A supporter chaque jour ba memi c'est pas Jean-Pierre Mbembe. Pe na pasteur te pona te. Message au bika yangwana. Oui, à supporter. Mais ce qu'on le bien ça la retour en arrière. Ako ya pe abeta porte pour yamba. Sera sali retour en arrière na sina lobby tant que gardien temple la démocratie ba poste zebele. Ako bando sala pe salubrité au babengi la voix. D'accord. Voilà, merci beaucoup mesdames messieurs. Merci d'abord pour parce que y a Bibiso vraiment émission. Merci d'avoir de retour la Bibiso je crois dans le bara les propos tenus langage que son auteur dans ses fils Mukoko ndia lobi makamwana donc ceux qui bo teni bo moni mabe vraiment bo limisenga la 5e pardon mais je crois que lobi na oyo ezo Teko o moni le ozolo ba wana ezane na lobi mabe. Te mutu ça ko se fait mal hein. Eza droit na e eza na démocratie. Eza na bato bazo finga ngape. Eza na bato pe ayoki nde na lobi ba finginga. Bon, eza nango droit na e pe bato ngo nyonso ba finga ngai wana na répondre ba kaka merci.
D'accord, merci beaucoup maman Chantal Ayawo, on a mon papa Ozen Zama Pambola c'est que Zali na oyo abengaka la grande couturière mutatongela Macron costume ezali epika pinga na Paris, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci également na Château Roux bandeko nyo so besoin na biso, je crois bien que bozubi ya na bino tozo zela to accompagner na campagne soki ba ko intéresser biso to kozala wana to kende so to kenda bune to kende. Donc on est là avec fils Mokoko. Alors merci beaucoup Kabouya qui était derrière la caméra. Merci na assistant Nyoso. To retani prochainement. Ciao. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.